On évite pourquoi et baby. Dans un couple moko, babota bana mibale sans mariage. Baye ko ça la mariage, samedi mariage religieux. Dimanche ba présenter bango na église. Lundi ba longoli musala, souffrance et bandi wana. Nous avons remarqué ils ont ba couple mususu. Moi c'est bota libanda, bala bota libanda, babali ba obota te. Les amakapo. Ce que pesi biso sujet na yo, biso moko d'abord to bondelaka. To tuni nzambe sujet o ezande ngani likambo oyo nzambe so révélation de to bengi yo que non tala sujet pesa ki biso tala nzamba lobi boye kana yo eza boye mais procédure à prière et senga boye ce qui ko préparer au fond d'action de grâce to pêcher programme journée à retraite et na souka na yo donc ezana bande ko bazu ba profession na étranger zana bandeko bazui misala na étranger par rapport à la prière toujours ça zana bandeko babiki na étranger tout ça délivrance muto na poto mutakwei esprit zo manifester esprit zo ganga esprit zo bima non c'est la téléphone go zo bondela ba délivrance zo salima et il y a aussi comment ça se peut Merci beaucoup na bande kotou ba kolanda émission na biso na 3W Congo France ndeto bisaka bino awa la chaîne oyo toujours la rabino ba traiter sur politique basala nzambe musique tout singa la photo sur la na chaîne pour ba abonner na biso ebele ba sepela na biso ne na ebise bino Léon Roger pasteur Ernest Tomeka kosola na par rapport après kotambola na kosala tournée ya kitambo mobimba oyo basala nzambe ebele bomonaki après tournée wana esilaki tomonaki pasteur Kiziami na moto akosukisa ngo awa na kati église na ye oyo ateyaki alansaki message na basala nzambe ebele basepelaki na mateya na ye mais visionnaire ye mo pasteur tokosola na ye par rapport toyebi séminaire o ba te bele bazozela bana nzambe bele musu ba omape musu pasteur moi kitambo ala na poto alinga kota na vision wana est-ce que pasteur azali banda nga kota na vision wana akota na vision wana ndenge ni ona baki na ozongela bino no pasteur nesto meka kosola naye mambo eze bele to kosola na kati to simba pe par rapport à ba délivrance ya bana nzambe bele bana nzambe bele basela ba délivrance musu ba basela délivrance au monde après délivrance mambe bele zoli to sola pasteur Nes bonjour. Bonjour ndeko mona. Bonne santé déjà. Oui, nzamba songa to ça bien. Malgré trop de prières pasteur Nest 0 heure au kamba prière tongo ke mama nzambe eza mukuwa. Oui, musala nyonso senga ka sacrifice. Ce que sacrifice est difficile pour réussir. Surtout dans temps où to komi nango musala nzambe vraiment ceux qui sacrifient ces actes discipline personnelle les actes et ça passe pour réussir. Ça passe pour réussir. Parce que est-ce que bateau va le baka malade ou pandémie ou il y a écouté la biso to benga corona est-ce que corona ça sata to corona ça esprit mort boye ba styliser qu'on prend monte après ba bois qu'on a moqué. Non ça nango sata te esprit mon côté corona ezali virus basala on ko salat. Donc corona ezali virus o batunde basali na objectif moko songolo selo bango mais nzambe ndesiko à confondre bango. Donc sur les informations, nous ne pouvons pas donner la précision. Il paraît que les malades moko, ils ont un objectif d'éliminer plus les noirs, plus les africains, mais ça le contraire, bango moko ne va plus éliminer par rapport à l'Abisso. Donc ils ont leur mot de Satan au nord, ils ont l'organisation à Mukili. Ndé sala qui le corona, mais nzambe na confondre yango. Parce que réussite ya vie à mutu, solution na vie à mutu, ce qui nzambe te. Et couper sa matin. Pour notre une question on a pour et bien ça va calculer à mon église père. Oui, et bien ça va calcul, mais il y a un temps pour tout, un temps pour toutes les choses. Mais bien ça aussi n'a qu'à plus au but besoin de toutes les choses concours au but de ce qui est le Dieu. Nous sommes ensemble mon copain a déclaré que mboule bétate. 3 ans 6 mois de mboule bétate. Et bien ça va calculer à votre belé. Mais nous avons dit maga prière on a béni. Donc nous sommes ensemble na calculer ensemble. Corona wana eboni ebebisi baketla batebele mais corona wana epesi batebele ba leçon epesi batebele ba discipline vous comprenez tant mbole betaka zana ba oba sepelaka te ebebisi biloko na bango na ebebisi ndako zana bato ba sepelaka na bilanga biloko na koli bazaki mai bazwi mai donc makambo nyonso sali makambo wana
oyo bazwi te ndeka nzambe atambwisaka mokili na ye nzambe atambwisaka mokili na ye. Mais lelo toomona paster Neste, est ce que lelo tosimbana par rapport ya discours ya mwana mboka président na biso Fachi Berton alobi ke basala nzambe tomona président na biso premier président oyo akontaka na basala nzambe basali discours na bike basala nzambe bo prier mpona FARDC mpona bitumba oyo ya este nayebi te vision na okoloba. Mais notre président aza chrétien eza eloko ya sika te eza eloko eza na karte na bible soki omondi na exode chapitre 20 omona mpe roi oyo nodirige nani Ézéchias alobaki yango okopone Josaphat plutôt Josaphat alobaki yango alobi confiez-vous à l'Éternel votre Dieu vous serez affermis et à ses serviteurs les prophètes vous réussirez. Donc à comprendre que tout ce que nous pouvons faire sans Dieu tu vas réussir. Je sais que c'était une mission dans Jean chapitre 15 verset 5 alobi nga na nzete bino besoin de table et tant que le monde na nzete ekobika te sans ngai lobiko ekozala te. Donc guerre tomona na mboka eza manipulation ya bato nde baosala mosala oyo mpona konyokola koboma bato kodestabiliser gouvernement kodestabiliser gouvernement, vous comprenez? Alors nzambe aza capable de kokota likambo oyo kotia même confusion na bato bosala makambo wana. Bible elobi ntango bapays mibale basanganaki mpona kokombattre pays oyo Josaphat azosambela ya se confiaki epa nzambe. Ntango ase confie epa nzambe na champ de bataille na bango azoloba na bato base confie na mokili te base confie na nzambe bakonte na basala nzambe bazwi bachante l'éternel batie bango liboso. Vous comprenez? Tant que vous avez une vocation, vous avez une confusion dans le Banguna. Bible dit babunda entre bango, babomana bango na bango. Donc je ne vais pas te dire que la terre, au lieu que le bunda, à quel que vous avez bien, il y a banguna, babona, c'est ma koufa qui est un peu bigagité. De mon président de la Bisso qui Bisso Bassal Nzambe, tout le monde de la peau dans la Soudan na Bisso, tout le monde de la peau dans Mboka na Bisso. Mais le plus grand problème, c'est quoi? C'est de chercher d'avoir l'unité dans cette vie de celle de sainteté de Dieu. Pour ceux qui m'ont connu, tous vraiment unis. C'est tout Bisso Bassal Nzambe. Pour beaucoup qui m'a bonné, on a fait. Pour tout le monde, Nzambe a ça l'intervention qu'on les a armés. Pour tout le monde déjà na maladie ou pandémie ou salamaki na mboka doit remarquer que ba prière ba sala nzambe belé ou kitana RDC ya honte ça qui maladie ane le karabo ina kata ku. Mais la prière est salamé makasi moment confinement il y a des pasteurs où ba organiser la prière ba retraite ba zamba tout et ce monde que mboka qui on a moins stabilité malgré mon peuple kozangate mais nos stabilité zali. Donc je crois que dans le monde de l'Nzamba ça la grâce c'est le moment que basala nzambe batelema na bomoko makasi ba déclarer pour mboko parce que mboko zamboke laka nyoso tozomona il y a un jour nzambe ko mettre fin na rena diable ko na mboka oyo nzambe ko prendre sa souveraineté na ye pour te mboka oyo tambusa na bunzambe et échanger ba donner Afrique pe ya monde échanger ba donner Afrique pe ya monde. Mais est-ce que les canistes ali pasteur nesi yo mona ozala les canistes mambe belé to kota par rapport ya séminaire au mene au sanisa ki ba pasteur belé ki tambo est-ce que les canistes na maloba président loba ki msuko bingisa ba konzi ya ba ki tambo pe lisusu ba konzi baza ba konzi lo bingisa ba pasteur musama pe ba konza ki tambo na quelques pasteurs ata prière moko pona ko aider ko avancer lisusu ba soda na biso baza ko munda bitumba mikolo. Mais prière, nous avons appelé ça une opportunité de temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes les choses. Nous avons appelé ça la vision, il y a pour ça la croisade, campagne d'évangélisation. Première édition à Lubinangaïs pour toute la commune de Kintambo. Alors, la commune, il y a une cartographie à Kintambo. Il y a une découvrir Kintambo, il y a 8 quartiers. Chaque quartier a combien des amis, combien des avenues. Na tindiba na ba répertorier ba adresse ya l'église nyonso ozali ko secteur comme Kintambo. Et ngai moko na tamboli na église moko pour na kopesa vision nzamba pesinga. Ba pasteur musu ba yambaki ngai ba sepela na vision ba pasteur musu ba yambaki ngai te ba pasteur musu ba rejeter tout ça. Autant la tamboli na suli na bango esili. Mais c'est les premières réunions, premières rencontres. Nous expliquons ma vision, nous sommes au Tambola. À partir de la critique, nous avons
basusu oyebi organisation te croisade bandi na retard tout ça oza mbongo wapi tosanga bi nana mbongo te mais ezali eloko nzambe atia kati na ngai nazokroire ke ye moko nzambe akoyeba koma kosorganize nasali mosala nzambe atindelaki ngai ntan nasali sikoyo nasangisi bapaster yaye kosala sikoyo deuxième plénière nde omonaki nzambe asali grâce bapaster bayebele basangani napesi bango vision napesi bango calendrier et nasiki programme moko tosala nuit de prière ya bapaster nyonso po tobondela mpo na commune ya Kintambo po tobondela mpo na mboka mais tani ekota requête nzambe ayebisi ngai nalonga yango programme wana bon nzambe nde kolo mosala nzambe nde kolo milimo je ne sais pas pourquoi lobaki nalonga yango programme wana. Peut-être ce n'est pas le moment. Vous savez que nous sommes tous sala, ceux qui sont tous sama na nzambe te, tous sala musala ya pamba. Na libalo ko mugu son nzamba tindio sala kambo. Yebaki auzana yo. Mais ceux qui nzamba tindio te, osala ngo yo moko, auzana yo te. Ceux qui kambo ko ko défendre yo te. Na zo ke kanisi wana, na pesi pe communiquer wana tous les pasteurs toi na nuit de prière moko pour te bonde la pona mboka na biso to prier pour na Kitambo commune na biso. Nzamba bisenga ce n'est pas le moment. Tika le programme wana. Et le quoi on a programme croisade, chaque pasteur va des intercesseurs. La première nuit de prière va intercéder, les possibilités tondi. Deuxième nuit de prière va diminuer. Troisième nuit va diminuer. Le but est la quatrième nuit de prière. Tout se retrouve à intercesser les deux églises. En ce monde. Oh, nous avons la bêta CTP, vendre la mingi, la bana oyayo. Donc l'Éternel comprenait, il y a d'autres pasteurs qui ont fiché, qui ont intercessé, qui ont bangoté, qui ont sec, qui ont explication. Non, nous avons forcé la naturité, ça là, nous avons accepté vision. Donc, croisade de l'Écana bitumba na kati, dans Zoa Bunda, bitumbe l'équipe makasi, mais nous ce qui bitumbe zate, c'est que nous avons zate. Présence Nzambe ndi yangonde eprovoquera bitumba. Donc malgré bitumba mais le quoi Nzambe kamnanga te. Makambo Nzambe. Yimo ko Nzambe akusala na ndenga bonzambe na ye pour te mission ezala accomplie. Yango zomona toujours sala même pe lisungi même de kozo na ngai bana Nzambe baza ba chrétien baza pas Kitambo ba pasteur pe bazali o pe Nzambe ko toucher ba soutenir musala oyo. Pour ezaka na deux visions, deux volets. Il y a liboso gagner des âmes en Christ. Babongo la mitié mana bango ba yamba Jésus comme Seigneur sauveur. Yami balé amener la repentance dans la vie chrétienne. O ba sambela déjà et belé ba kenda ke église mais na vini. Na mitié mana bango na makanisi nini. Na kat l'église ba binemi makambo za et belé. Bato bazolonga la bazemi bato sambela. Bato do makambo ta tellement belé. Mais croisade Nzamba ebisingai babongo la mitié mana bango ba yamba ngalo ko la ko obikis. Do ba pagan do ba yamba Jésus ba chrétien ba se repentir. Alors Satan ko linga vision oyote. Diable ko linga vision oyo atamu qui était de moni bitumba za makasi mais bitumba wana biso toko talango te toko banga te parce que kolo musala yemoko kotambusa musala et puis yemoko ko défendre musala. Merci pasteur Nzosola nayo tozana biso par rapport à croisade. Nayaki a jour pasteur Kiziamina Teaki mais bamuso ya pasteur Simba ki daki yo mutu esaka Simba par rapport au croisé ba pasteur ba ningisa mutu ndeti mambalo baki ndete toucher ba pasteur pour akota ki mingi de mana makaminga ba pasteur to lingani te omona muninga pasteur ateli muninga ne pasteur libaya église pembeni wana azwi ba plepatali seni muninga matia mtu pesa ki epo elendisa nini to yemo kam teki na matia ngana ko pesa matia ndenge nini yemo toza na expérience ya munene ndenge wana asala ba croisade ndenge na ndenge tina ba étranger sala ba croisade non pesa matia ndenge nini ngai la tuna ki soki akoki ko sala pasteur ne bando boya déjà yo talika mateo pe ekoti na kati ko kanga yesu ba passer so ba ko ningisa mutu pasteur azote ya solo o ngana soki na lobi na sali musala na tamboli quartier ba Kitambo bimba siko na bengi ba pasteur nyonso ba ya to sangana pour na pesa bango programme ou na sali est-ce que au quoi ta ko exhorter alobi na ko sala effort nazal et dimanche on a rappelé à qui na réunion comme nene mais à ça les violences aïe a exhorté ndenge molimo akamba ki ateki plus ki motema be ba pasteur lelo bokabwani lelo na place à soutenir moninga bozo combattre ye makobele belé et ateki neti ba musala ya boy ceux qui Ernest na mbongo mbongo wana ko sumba wata voiture na ye akosumba to monda mobele na ye mais pourquoi mbongo a s'investir na kat na musala o et
comment faut-on combattre Moussala? Vous avez vu que le pasteur a dit que non, tout soutenir $100, $100, pasteur aussi engagement. Il y a $100, $50. Mais depuis on a-t-il les lots? Il n'y a qu'un seul pasteur qui a payé $50. Oh. Le pasteur Nyos, qui a enveloppe engagement, il n'y a qu'un seul pasteur qui a payé $50. Mais Moussala tout ça là, nakatina nanke dirais podium au Seigneur tout ça là. Podium munene makamita ba senga c'est $1000 par jour. Bon instrument ba senga $1000 par jour. Groupe électrogène $500 par jour. So kende na ba banderole, kende na ba affiche pour la mobilisation. Na ko peso facture pour former le téléphone nanga. C'est $2520. Si ko ba musicien ba yemba caché na bango. Bah sport il y a publicité parce que Moussalo yo eza Moussala te que non yemoko nzamba toucher batu oui mais nzambe asala kana kati na organisation na biso faut te ba comment toko cibler toute la commune de Kintambo le nzambe pesa commune de Kintambo donc bandale ba ko ya ba selemba par-ci par-là mais base ezali commune de Kintambo donc faut Kintambo 4 coins Kintambo ezala saisi ba carnaval tout ça. Donc, la dépense au sale, qui n'a plus de $20,000. Mais na maboko eloko ezate. Na kota retraite pour rouler pour na banga ki nzambe bisenga eza musana ngai soki obangi o échouer. Ko bangi eloko te yo zala na makanisi na yo ki no ngam na peso pe okosala yango. Alors ye moko nzambe azo pouvoir. Sur le terrain na bomoto to banga. Mais to koti na molimo to beke nzamba miracle. Akoti na soutien. Par rapport à Matéa Batéa qui bango M sous-suza et Kobangisa bango te bayoki Matéa baningisi mutu mais babimi basalelo musu ezo bangisa bango te musu banimi na bango bazokanisa na séminaire na kwazad banimi na bango ndeti bakoya otika na église te mais bakotika na église ndenge nini kitambo za munene bandimi ya fin faut qu'on abandie ba osambelaka ah alors moi je n'ai pas de l'intérêt personnel non zena zombongo te non zena zo bandimi te eloko na ozela namona mwa bana kuluna ba melibangi namona mwa batumuko boye banda bayambi Yesu ndiloko na luka yango wana pe namona ba chrétien mo balembaki musala batikeli musala bazongeli susu musala et ya misa tunde nzamba sala grâce na ndenge na ye pour la délivrance pour la guérison vous comprenez c'est ce que moi j'attends le retour que bandimi bakota en église na so mbongo moi je n'attends pas ça parce qu'il y a un pasteur qui avait posé la question oh est-ce qu'on se soutenir yo offrande kota ekende wapi. Non, on peut monter une commission pour gérer ces offrandes. Peut-être que vous avez un autoroute nango, na biloko toko salela. Ceux qui banyongo ça nzamba sali grâce. Ceux qui vont dire que non, bah pasteur va contribuer qui va kabola offrande. Bokaboli offrande parce que moi je travaille pour les offrandes, je travaille pour les âmes de Dieu. Donc c'était comme ça na ba réunion tout ça na ba sala nzambe na ba tourner tout ça là qui. Mais nzamba sali biso faveur pour la Kitambo ah ouais bah papa pendant Kitambo ba yebani et tous les papas ba yamba qui ont vraiment mains ouvertes. Ba pesinga ba conseil mo kitoko dona pambola ki nzambe o ke luka papa le rôle a Dieu donné yata. Ayambi vision pandémie a contribué à la vision. OK, il y a pas le tripogé. Mukendi ayambi vision numéro ko contribuer. Vous avez battu le rôle là que dirais-je le rôle là Jean-Louis Lumena. Alphonse Makako. Donc vous sentez que papa pena mikolo ba Adrien Manzana na ba kan Luka kuna. Donc vous sentez que papa pena ba doyen ya Kitambo mais ba ndimi vision ba s'adhérer na vision. Donc ce n'est pas vraiment une chose facile. Ce n'est pas vraiment une chose facile. Nous va pasteur beaucoup même chose comme la kisana va pasteur va comme même suma pekalikolo em suba tala te ah yim te roté ngam na roté ate est ba pasteur nyonso sangisi ya komina Kitambo ba pasteur ni o pointer za ba roté ya o za ba pointer za bike o ya roté ya o ya rozalate o ya roté em su on te causer pe problème tata muninga ni mususu am tate ka mataki likolo plein ana yim ta matina podium non exact convention te exact croisade pour na pe sa message na ba païen na ba chrétien plein wana ozala no mo te muso obetsa libaku yom tomati podium monte olati verse bat ba monio bokema pe bongwa bon bato bota na molimo na miso bonzoto netinga personnellement je n'ai rien à tirer na kati na foule ya bato tout ça je n'ai pas besoin d'avoir la gloire je n'ai pas besoin de moto ya ngai na posa bénéficier de l'autre na posa gloire te na posa ya succès te na posa l'autre le posa na ngai ezali ke bakulu nonga nazomona wana bachelo nazomona wana bata nyuso mabe wana bamelibangi na banganda na bango susi na ngai kaka
bayamba Jésus-Christ na bomoi na bango ba chrétien ba na binemi ba chrétien ba lembi ko sambela tout ça bazongela nzambe na bango et bateau bazobika ba premier ndenge nzamba kangola bango. C'est ça ma préoccupation. Succès, les pasteurs fous, tout en tout cas je ne suis pas là. Et les pasteurs doivent comprendre que ce n'est pas Ernest, c'est Dieu. Ceux qui battent l'ingaï, bangonde ba péché contre nzambe. Pour ça ngate nzambe. Ce n'était mes années. Au fond, la bisote ninte dévoiler bisote secret nini ngo batala ah kwaza dango ezala thème nini kwaza dango nana roza mtali bosa wote ya pasteur kiziamina to pasteur nani to muntu banda. Tu pasteur ngai moka noté ezaka 2 jours. Ngai moka ne la côté par rapport à message nzamba pesi ngai. Sobi yo mo msu yango ne zo sala ba mutema pasi te bata asko sangisi ba pasteur no sotka 2 jours wana kayo mo mutozo. Tu ba pasteur ba y 100 personnes, plus de 100 pasteurs. Na 2 jours wana na espace amke wana. Il faut combien ba le kabate? Ba otala asko batala mtote anani pasteur ne 2 jours azui. Play ana asko yango mutemo sa musu mutema mabata la ah. Jour on peut mon oya na ngati. Obi eloko lobi na ebité parce que y a un pasteur psenga lobi que non ngana ko lingate na yena bandimi na ngai to vandi alliance ko te ya biso bon moni ko na bonzoto wana na bonzoto parce que toi na 3 sortes ya ba pasteur toi na pasteur o yemo ko nda miti ya pasteur nzamba tia été toi pe na pasteur o batunde batia ye nzamba tia été toi pe na pasteur o nzamba tie. Alors pasteur o nzamba tie a comprendre facilement que non o ezali mutute o ezali yemoko nzambe. Dans le sens où moi je ne cherche pas la gloire. Dans ce sens, on a interprété un message Nzambe, puis c'est tout. Mais le comportement du pasteur est soit quand on va dans la kiamsou pour s'imprimer na pasteur mon boy c'est le comportement ni na selon attitude néo soit kayo tu n'alela penza nalela madame nanga sakuta na chambre na olela ma miso to abangi ka to ndire lisango moko mabembe na leli parce que na yoki ba propos ya pasteur mon na TV na leli. Et là, comme ça, na basale une intervention chirurgicale, na 4 interventions chirurgicales, n'est que d'anesthésie. Alors garde des malades nangai, avec la curie, royoka, l'anesthésie à koloba nini tout ça. Mais parce que surpris, na c'est anesthésie na bande kolela. Parce qu'on a les penza Seigneur pour cause de permettre ba faux pasteur ba sala miracle na kombo na yo pour cause na zo lela ngai na ko sala miracle ya solo na zo don anesi na nyoso ba ko lela kaka pona vie ya basala nzambe vie ya église na nzambe ayeba ko douter tango ka anesthésie sili ndeke ya kande ba firmer ba zo ya ah pasteur yo penda lela ka pona makambo ba pasteur ne tango garde maladie na ngai aye papa mo pe ka église papa José Bumba n'a pas dû expliquer en tout cas na sepela qui parce que dépose une anesthésie au le la vie à pasteur au le la il faut servir nzambe na motema moko ya buna bosolo ti sukaliwa abinyo soanga o leki na anesthésie na yo ne loko evanda kati na ngai parce que ngai nzamba bengi ngai depuis 1999 atambusinga na banzela moko ya ndenge na ndenge batakofinga batakoche batakokritiquer na kimandako na kata classe na université ba rejetenga na ndako na kubala na ndako ba benganyo comme na ndako benganyo lokola mwa fazer moko songolo. Le 20 novembre 2004 nzamba bisenga y bâtir temple na kombo ya Béni de Dieu quand ça na bandi ko bondela na 1999 na 2004 ça fait 5 ans nzamba bisenga y bâtir temple de kombo Béni de Dieu. Mais na kokaka te vina ngela ko bondela na ola na hôpital général ko bondela butu tongo na zongi na ba quartier na bandako ko tambo na ba dispa ba centre médical yo pembe na kota na bondela penza mbasa ba mobele mais na yoko banda sko église nzamba lobaki nanga pour le 20 novembre 2004 a ebsinga bâtir temple nanga na komba Béni de Dieu mais na yoko bâtir ngo le 11 juin 2006 parce que 2006 depuis 1999 na 2006 ça fait 7 ans. 7 ans nyonso wana ndenge na kati na concentration kati na mabondeli et nzamba tambuska na expérience ya ba don ya ba grâce ya ba capacité spirituelle à traiter na ngai ba délivrance ya makasi ya ndenge na ndenge et lelo oyo na luka gloire nini parce que tout ce que moi je fais ce n'est pas moi c'est Dieu na comment ba livre misato premier livre na comment prier d'une façon biblique pour obtenir des résultats na 2003. Deuxième livre, en 2006, sur la croissance chrétienne. Et troisième livre, en 2009, sur la vraie repentance.
vont pas pasteur peut bazoa pour le canon autant en auto au somba. Oui, il y a beaucoup de pasteurs bazoa des pasteurs moko escokanga yango anoke na Angola ayebsinga en tout cas ba livre na étape 9 profond. Na Angola pe ko sunga biso poto pe ko se retrouver. Bimisa na bimisi balo akangisa depuis avoyer ti lelo na numéro na yebakate. Ba livre kenda même na poto bato mususu bazoa ngo kenda ndenge belé o bato batanga surtout comment prier de façon biblique pour obtenir des résultats. Na 2003 na kanisi na bano pesa cours na institut théologique moko fils d'Issachar. Na pesa cours sur la prière et sur la conscience chrétienne. Mais il y a beaucoup de pasteurs bano tanga na kati na institut wana. Batalaki surpris quand j'ai prêché sur la prière. Et surtout dans le chapitre, il y a jeûne et prière, interpeller conscience à Batobele. Protocole de moi, jeûne et prière, prochainement, tu prêches la prière. C'est quoi les avantages? Mais ce que nous allons qu'on se soumettre à Oya Benganga, qu'on se soumettre à Oya Ptinanga na Moussala Oy. Je ne fais rien ce qui n'a tout niveau temps embêté. Au moins, tu n'es bien que nous soyons qui n'ingissent à vous passer pour nous de prier dans le Tikanan. Donc, Yende Moutata Moussanga, c'est ça le secret. Secret, am sou face à la miracle, face à la boé, pas quoi boé. D'ailleurs, secret nous à la rafa au bout comme bolon. Non, dossier à miracle, il y a deux choses. Il y a la sanctification et la prière. Il dit que la sanctification et la prière, c'est tout. Ce qu'on a la sanctification, aux la prière, miracle yangoanati. Potote yaka Daniel, na libulu ya balio basimbi ete, mais Daniel bagi c'est secret. Alors soki balio basimbi ngate. Roi, c'est parce que va trouver ngaïna yo, toi na problème te, puis ngaïna bango pe toi na problème te. Vous comprenez? Donc nzamba monique ngaïna yo, problème était ngaïna yo toi na problème te. Le roi a représenté le peuple. Vous comprenez? Il y a un moment Jésus-Christ a bongoli 10 commandements na 2 commandements. Et 10 commandements ont appelé si bisongo na signe ya croix. Tababaki na croix, libaya moko telemi mususu elali. O etelemi alobi ezali relation ya mutu na nzambe, o elali alobi relation ya mutu na mutu. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Cause on a problème na mutu te, sanctification na yo, prière na yo, et que ça là que nzamba utiliser yo. Nzamba zo nzela o aoleka pour asa misana ye. Parce que ce n'est pas moi qui agis, c'est Dieu qui agit à travers moi. Parce que nous avons kitambwa wa so batanga parmi l'église amine l'église nous en kati. So batanga ma parmi l'église amine mais simplicité boye pour ani. Simplicité ezali critère ya Jésus, caractéristique ya Jésus parce que nous allons chrétiens, c'est comme Christ. Yo zo mona que batu bazoya ko kanga Jésus mais bazoya ba ko découvrir Jésus Christ était pour se retrouver qui na identité moko na ba disciple. Il faut Judas et bisabawo que o boko mona na yambi c'est qu'Esaïe. Vous comprenez? Donc c'est ça. Et puis la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Bible de la mission de Philippe, il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. La mission nini ya croisade moi thème croisade aux années. Thème croisade de mutunyo soit yebi yango mutu sa participe nango. Le thème on y peut utiliser ngo. Yo peut utiliser. Donc non, la Bible toujours senga nzambe te apesa biso makoki fallait que na mois de juin awande totia ba fiche ba banderole makambu nyonso de so nzamba biso grâce ki bambongo wane monani d'ici juin awa kala mingi te bo mona thème et thème mo ke penza mutu nyonso yibi yango do tout on a bien zawo ngona mo na poser thème wana o comprendre si baba na nzambe na yo moko oyebi yango do mutu nyonso ayebi na thème moto lobela. Mais nous avons transmettre le message dans les thèmes, peut-être un petit thème. La place est-ce que Congo est-ce que prophétie Baba Nanzambe ton église faut bazar en vraiment. Prophétie est la base de la vie à mon Christ. Bible dans Jérémie 33, invoque moi je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, tu vas souffrir à cause du manque de prophétie, manque de révélation. Vous comprenez? Donc, l'église, où il y a don spirituel, il faut faire très attention à l'église. Prophétie, c'est le laboratoire. Vrai traitement est malade, il faut que l'équipe dans la boue. Ça doit examen, détecter malade, qui est
mais ceux qui basali yo examen te ozobela bakotatoye na bakisi bakopesa yo mais ceux qui bazwi examen bakisi eke na précision vous comprenez. Donc c'est comme ça. Donc la prophétie nous aide à comprendre les problèmes que nous avons pour savoir prière nini au Seigneur to bon de la pour le problème autour zanango. L'église est au monaté c'est que dans les gens qui m'ont embêté là. Mais faut bien l'église est au monaté. Nous pas par exemple nous avons un frère moko ayo ko présenter un fiancé na yo. Tant que bazo côté en église na moni malamoko esprit moko kandali se quitter. Na surtout qui dans kinzambe bisenga makila. Tant que makila na comprendre que non eza papa botaille. Les petits frères, ma soeur, t'as la makamuna mouni, mais yo yebi 5 années. Oh papa limbi sala ko yebisa fiancé na ngate. Oh mouni za solo, papa na ngata ndoki munene, kutu mama yebisa kabiso ke yem tableau. Kabiso tala. Zomon. Nabi ah, mais makamaba la boza mo difficile. So na yebisi frère, emso est compliqué tout. Mais ko bon de la nzamba lobi mais au fur et à mesure azana ndako ya papa na ye, eza difficile pour avoir délivrance. Vous comprenez? Alors il faut que comment préparer le couple lolenge oyo parce que le couple belé basala ka ba discernement te ozala ki bien makamuna marché bien depuis on s'engager dans mariage makamuna so baby ko yebite pourquoi et baby na couple moko babota bana mi balé sans mariage ba yé ko sala mariage samedi mariage religieux dimanche ba présenter bango na église lundi ba longole musala souffrance et bandi on. Nous avons remarqué que les couple mususu moi c'est bota libanda bala bota libanda babali ba botate les amaka prophétie ozanga mosala nzambo azana don ya prophétie tu ezaka yemo mema mais ça manque de révélation non na baka mutu faut attendre 3 personnes pembe na ye un homme responsable vous comprenez il faut un pasteur na ye qui veut dire père spirituel na ye ozo veiller na âme na ye ndenge bible ebisi na Hébreux chapitre 13 verset 17. Alors tu n'entends pas bien pasteur et puis il faut avoir un pasteur à cause voyez plus moment tout à la poste pasteur pour toi na bandoto to l'autre bazo limbo la bisoté toi na makambozo comme la biso toujours bouleverser ma pensée la biso pour toi na révélation il faut mutu avoir un docteur na ye docteur on a yo ayebi groupe sanguin na yo ayebi fait anticorps na yo ayebi poids na yo en cas de quoi ayebi comment on peut ce traitement pour ayebi yo mobima déjà en plus de cela il faut aux avocat na yo oyo akosamba pona yo po toi na sena mokili oyo so na batumi sato wana en tout cas ils a difficile pour échouer na vie c'est vraiment important mais la profession ya mpe to mona ezo panzama mbebele et puis na kati église musu la profession musu balobaka est-ce que moto aza pasteur leviata pa ko côté to diable moko côté na nzoto mpe sa prophétie oyo ezo na nzambe te mezo ta musunier moko oui oui ba onde diable tizaka moto nyonso. Il y a Bible ne méprisez pas la prophétie, mais retenez ce qui est bon. Donc, dans la prophétie, il y a aussi des mauvaises prophéties. Même Moussa Nzambe ba ofutaye, Moussa Nzambe ba bomakayepe, Moussa Nzambe ba sorcela kayepe. Quand tu dis Moussa Nzambe, qu'est-ce qui prouve que Moussa Nzambe? Il y a plusieurs obabenge Moussa Nzambe, et ça na ba combo ya pamba. Mais quatre na bango ba na relation Nzambe te, quatre na bango alliance ezate. Non te ko expliquer que basala Nzambe ba miti ya baza, o batia bango pe bazali. Alors banonde peut-être que aux gens moi na moi ba pesi prophétie mo un professeur outi place musuto ye moi da kindoki a pesa mtu professeur ye banonde. Il faut d'abord yo ozala na molimo centre 44 na yo la Bible déclare le Saint-Esprit vous convaincra au péché. Faut ba sensation na yo et sale parce que 100 ans Nzambe ba pesa la même prophétie au nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Vous comprenez? Alors il faut discernement. Le discernement, d'abord, il faut conscience intérieure, sensibilité spirituelle. Donc, on peut se prophétiser au sentiment de notre déconnexion. Parce que prophétie, d'abord, il faut correspondre à la volonté de Zambé. Pour prophétiser, mais prophétie, il y a pour consoler. Si on dit prophétie, il faut faire attention. Prophétie, il faut faire attention. Donc, c'est comme ça que tu peux réussir dans la vie prophétique. Madame, la prophétesse. Les apôtres ont connu comme c'était comme ça y était, mais prophétesse, il y a liste quitté. Pour tout ça, la journée prophétique, il y a plus de 100 personnes. Ce qu'on voit, il y a quitte, alors ça colle sur toutes les personnes. Et après prophétie, tu vas témoigner. Ah, mon attaque ou toi, yo, mon on le voit le côté quand on a vendu au quotidien, on a vendu au sacola pour nayo.
et puis bato la bazoya toye bango te balandi biso na mission par-ci par-là bazoya yango zo mona biso avant to bondela pona mutu soko pesi biso sujet na yo biso moko d'abord to bondelaka to tuni nzambe sujet oyo eza ndenge nini likambo oyo nzambe biso révélation nde to bengi yo que non tala sujet pesaki biso tala nzambe alobi boye kana yo eza boye mais procédure à prière et esenga boye ce qui est préparé au front d'action de grâce to pêche programme journée à retraite et na suka na yo donc eza na bandeko oyo bazwi ba prophétie na étranger eza bandeko bazwi misala na étranger par rapport à la prière toujours ça eza bandeko babiki na étranger tout ça délivrance muto na poto mutakwei esprit zo manifester esprit zo ganga esprit zo bima non c'est la téléphone bozo bondela ba délivrance zo salima et il y a aussi des cas kolo délivrance le bagno yé na poto te yé peut-être singeli aya donc yé moko nzambeli atambusaka musana c'est comme ça. Merci pasteur to aussi ça na biso apoto moni déjà moi nous comme ya poto kabwa non est-ce que moto po question ya suka poto kabwa na biso na question ya croisade question ya suka pona prophétie non ya poto sur la prophétie ba te belé ba sepela nango mingi est-ce que moto do ça la prophétie do kende emso na titi abaluka moi telema te moi bandimbango wa prophétie ko zape prophétie vous te panzam bon pour la prophétie au te biengo don tolo wuti pa nzambe feza na kimia loka nzambe za muta kimia non je dépendre na attitude ya mutu vous comprenez et dépendre pe na sensibilité ya mutu musungu ya nzambe soki ezuye akoki supporter présence wati et ko balusaye et ko isaye vous comprenez akopi cette prophétie na agitation wana ya wala bato belé bazana ba ministère prophétique lelo ne bandeli babandaka ndengo wana songu ya nzambe zuye baluka ti au fur et à mesure azoumela ne bazo siko maîtrise muke donc c'est ça. Merci aussi sina biso wa pasteur Ernest des messages no kopesa ba pasteur nyonso o bakolando par rapport ya croisade ya munene o tozozelo ya o bana nzambe belé bakobika o molobi ki bakuluna bate belé bazana posa bazana kat na bino otela bino parti ya pasteur Kizamino ateyaki par rapport à sala nzambe comportement na bango okopesa message ni pour la basala nzambe ba papa na ngai na ba yaya na ngai o nzambe permettre bolanda nga souci makasi zali ya koluka bomoko na biso basala nzambe bino ba yaya na ba papa na biso toza na bomoko poto soutenir libota na nzambe poto satan zo tambo na bomoko yango monike azoko dévancer biso akomi ko agir plus que biso tango bonzambe vande kat na basala nzambe babar ezalaki boyete bakunda bazalaki boyete bazodo ezalaki te bawiske milabaki na bana te ekobo ezalaki boyete mais lelo bonzambe tellement ekiti satan matisi misala na ye babar ekomi partout bajene bakomi komela bawiski bajene bazobanga baparent na bango te kindumbe ekomi nango autorisé bange ezomelama na bakartier na babalabala par-ci par-là c'est parce que parole et perdre place na yango alors l'unité fait la force l'union fait la force tosangana bomoko mabondeli e mata po te basusu ko soutenir milimo na nzambe pe musala oyo eza musala oyo nzambe apesi ngai apesi na bino tokosangana même na musika na baconseil na bino ekosunga biso même pe na soutien na bino na contribution na bino esunga biso musala oyo ekele liboso po eza musala oyo nzambe apesi biso nyonso. Je crois message na kopesa pona musala nzambe yango on contact ba obela muso botala pour ça numéro contact à pasteur na maladi muso ana blocage muso azana kindo kenga tubela muso ko benga pasteur mbala bandoko bakozwanga na plus 243 89 75 15 851 plus 243 89 75 15 851 bakozwanga na WhatsApp 24/24 na Facebook bakozwanga na page na ngai Ernest Mungu to pe na chaîne na ngai ya YouTube Béni Dédié TV. Merci pasteur to sisi na biso question mo elinga suka kaka na to pasteur est-ce que ça peut otambo na venir beaucoup ça venir monter diable mutu mo na venir a telema pas diable to mutu mo a kokonza a venir na grâce au nzamba tia katnanga soki na côté sikando kazana koyeba et puis ne dis pas koyeba que o côté waza boye donc ba force contre force et manifestaka si na kutana pena mutuka moko na musika no nzoto ningani no kuganga na kata voix tout la boye et bemdo cercle ezoleka na monango
ça n'a coûté na peine mutu moko boye na moni mutu normal tant leki ka bontu ko mali na bondeli nzambe bisa no azam to kufa donc to kuta na ba kani na ndenge vraiment to kuta na kana yango donc tu pas venu moi bon mona venu est clair bon bala ke bala boye diable ça le rappelle mingi na ba quartier le kola na skala valaki na quartier makelele nzamba tesenga ke diable sali ebele akangi bala basser akangi misala ba frère ba kuzo mbongo ba kose eloko te dans un message wana na tamboki na quartier wana na bengi ba jeune na sumi ba kazia ba secret ba yeke na lupango moto vandi na pesi bango vision na tei na bondeli po na bango donc ngaza évangéliste dans un évangéliste eloko esanga biso ezande ba mbongo Vous évangéliste ate omoni otiki vous évangéliste omoni oluki créer pour longola bango pe na mabio eza wana mais évangéliste rôle makasi ezalaka plus kolanda bapayen babongo na mitema et bachrétien bazali affaibli ezalaka pasi pour l'évangéliste amon dirait aéchoué na mosala moko asalaki ke oganyaki motu moko boye abongoli motema na ye apa pengwi ça fait très mal au cœur le titre otambolaka wana okotongoni mwa bitumba désordre faut kende ondo mwa liloba en tant qu'évangéliste parce que faut que tu tiens moi kimia c'est vraiment important. Merci à passer un instant toyebi qui na croisé aux alabiso nyonso wana bon mona bilili ndenge to tela no bilila liboso merci na bana nzambe nyonso balandaka biso bindi die yango eza pasteur Ernest bobenga ye na numéro ya pesi oza na problème na poto oza posa ba sambela pona yo oza na posa délivrance oza posa lo balikamo bo lekelo na foyer oza posa lo bankambenga numéro wana mala moko ozwa merci na mon boss monsieur Didi Pumbanga na notre kutani bala sima émission koya Congo face pour simple comme masolo ya danger masolo ya kitoko